mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV. Kilongo TV. Ninanga zalie Nana kobangelo kote Atami sonanga Ezomona te Maboko ezosimba te. Alléluia. Eli kiananga Amotema Bana notre père bana CFC bana Kodef nga wabino rabi mavinga nga yeyo toza awa na CFC centre évangélique de la foi en Christ oya Kinshasa toza kana avenue Bombo 83 18 eza place obunga te na njili soki outi Sainte Thérèse soki neti dokolo babenga kango baza bengo kala arrêt l'angeloise et comment arrêt de la foi naza awa na kati ya temple de la foi en Christ wape sika na lina solana bino bana notre père biso yeyo esala bien tango ya nolaka esala nga bien na minute on na zolo babwe lobi na ise bino l'évangéliste international le porteur du Christ l'ange de l'église moto oyo asimbi code ya kondima yenani le pasteur Jean-Paul Maeta l'homme de la foi azana France bisika kei pona activité ona nosaki oyo web ezosama na CFC France oyo ezaka na 66 rue Maurice Gainsbourg na Ivry-sur-Seine 94 200 et en place à Bubunga te momu nakolo aza déjà na France akomaki déjà nebi que veiller zaki lobby le loba bazo pema pour lobby dimanche to bandi 4 dimanches de prière et de délivrance 4 dimanches de prière et de délivrance oyo thème na yango ezali ne crains pas crois seulement na lobaki ombala sima mutu oyo azana kondima azo bondela aza capable de makambo menene parce que kondimeza bile ya nkolo soki olesi nkolo kaka kondima kolo Yesu Masia Nazareth nzamba kondima tata na biso mayeta pe okomona bikamo ya lobi temeza kobanga te ntima kaka ba chrétien belé to longola kondima to bungisa kondima to koisa kondima mutu azotambula tia koisi kondima okolukela kondima ngo wapi ilanda mate ya l'homme de Dieu le pasteur Jean-Paul Maeta l'homme de la foi okolisa sous kondima na yo yango temezali ne crains pas crois seulement 4 dimanches et bana dimanche à lobby les 5 lobby les 5 to bandi prière na biso elongona momu na kolo le évangéliste international le porteur du Christ l'homme des chiffres le pasteur Jean-Paul Maeta l'homme de la foi oh azo séjourné déjà en France bana notre père rebelle bazé bien papa Rabi akoya mukolo nini est-ce que papa za déjà en France akoma ki lobby bokomona ba image ndeni ba yambaki ye et puis bokomona quelques images il y avait ndengeni le cas qui merci na prophète Chavni Eli Luzala merci pa na yo musala kitoko na mona ki l'homme de Dieu les missionnaires Kosilando azaki wana papa Fisto Basende papa Zola merci na bandeko nyoso ya CFC France na kosepela tola nana loyembo oyo bongo tozonga toko balisolo na biso suivant solo kotale la moto eza mabe otale li moto akokufa olale li nzete kokoya tikanga na bwaka miso nanga mikolo esika lobiko ekota papa sinanga na yebisa moto te ata na bampiaka na kota bonganga te mipepe mbonge na simba kaka kondima na yebi lisungia moto ezande vanité ata eumeli na zozela tunanga ona yebi epai na Yesu nde lobiko nanga ye ezali pinzoli nanga un jour akopangusango loboko na litama un jour akolongolango babota ya motema un jour akokamusango nateli ye motema nakoyoka soni te soki nakomi na suka ngai nabelela kombo na Yesu nde makasi na ngai kombo na Yesu nde lobiko na ngai aye nakotika yo te musika na yo ngai nakoka te nazalokola mwana soso Batama wapye na ina siya mapapu na yoe na etola moto
mwana sosoe na malili ya mvula na batama wapye na ye nasi ya mapapu na yoe na ye tola moto ya nzoto na yoe ya nanga kabulanga na Yesu lena kolinga te moto moko aya kopekisanga na sali ya Yesu esengo nanga eza na Yesu makasi nanga eza na ye ilikia nanga eza na ye sekure nanga ye oh assurance nanga na minyoko ngai na kotika yote hata kuzanga na maladi ngai na tingami na yokinosuka esengo na ngai eza na yo makasi na ngai eza na yo sekure na ngai eza na yo oh elikia na ngai eza na yo oh assurance na ngai eza na yo oh maya bomboye eza na yo nyonso na ngai eza na yo Yesu sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Gloire au Seigneur. Voilà, merci beaucoup. Je pense que Bolani le Moana et s'appelle ici Maman Nathalie Zeko et s'appelle ici Maman Odette de la foi et s'appelle ici l'homme des chiffres, le porteur du Christ, l'évangéliste international, le pasteur Jean-Paul Mahata, l'homme de la foi. Et s'appelle ici Bana notre Père Nyoso. Yamona le Baka Bokoto, l'air grave. Tala ngana dosa la kilti awa menazas ko ngamoko wapi bana notre père wapi mama yoyo mobele wapi ya Silva Mambi wapi ya Aurélie wapi mama na biso ya Florette Mambi mama Lola Likuna wapi yo wapi bana notre père biso yeyo voilà nazebo loba na France on a 4 dimanches de prière et délivrance yaya tozam qu'il y a poto to ebi réalité na biso ba africain ozana poto famille mubime koma otela o misu oyebi te loko yo tinela mtu na Kinshasa ta musu yango koma blocage na yo
natina bango basapate natina bango bilamba natina bango batelefone natinela bango boye ntango mosu aparti na yango ndeko moko ayimaki ndenge nini atindeli bango ngai atindeli ngai te to ndeni ngai alingai na ngai sapate ya shoko atindeli ngai sapate ya noir ekomi mpe libaku ntango mosusu ebloka mpe vi na yo peut-être ndenge ozolukela mokanda logique nini okutanaki na yango toyebi te yaka tobondela elongo na momu na kolo l'évangéliste international et pasteur de la foi dimanche oyo yaya profiter na premier jour premier dimanche eza bongo les 5 ba notre père dans le les 5 déjà chiffre nini et ça là bien eza dimanche à liboso zala no saisir opportunité momu na kolo na ba prière makasi ana Kinshasa azina papa rami mavinga na Kie France pour na ko délivrer mutu moko sepela ezala yo ozwa délivrance na otato la bonne na nzambe tika nanu musala tika nanu nini dimanche la jour oyo c'est vrai bande comme ça basala mais ça la violence sur le bas dimanche on a zoya prière tes maisons ne crains pas crois seulement yaka kaka na kondima okoma loboko nzambe toko bondela Jésus Christ Nazareth nzamba kondima tata na soma yata toko mona loboko nzambe problème ni kanga vinao depuis na kenda poto mukanda ngwezala kaka mwa marque na ozo mukanda te yaya bato mpe bazwa mikanda bazaka neti yo te permis de conduire nazozwa te ezo compliqué occasion ya go oyaka tobondela problème ya libala to problème ya mabota problème ya santé babi moto azosambela aza capable ya nyonso yo oyo ozosambela yaka kaka na kondima loba lelo nga na kei nga kuna osenga na kosambela no mingi te lobaka paakabi na prière otiena komona na kati paaka bia esenga na yaka na kondima Jésus-Christ de Nazareth oza capable ya kochanger vie na ngai pour changer ba vie ya bato Lazare azali na kunda asekwaki bongo yo maladi nini ekanga yo problème ni ekanga yo mwasi ya perte de sang anyokwamaki tambula ye mais jour akutanaki na Yesu atiaki kaka kondima asimbi elamba ya Yesu mpe azwaki lobiko na ye bien aimé yo simma kaka elamba ya Yesu simma kaka kondima kolo Yesu masi ya Nazareth atika ba oyo aye te akosala naza kondima parce que nzambe oyo nga alobela Jésus Christ Nazareth na yebi na moni oyo asali mpe alaki ngai abi papa oyo omoni eza moke nakosala suka koleka peut-être oloba nasambeli mingi nakomi na suka nalembi nayebisi yo meka occasion oyo saisir opportunité oyo pasteur de la foi Mimi Christ ana France lobby azana biso na Ivry-sur-Seine 66 rue Maurice Gainsbourg 94 200 Ivry-sur-Seine yaka tobondele longo na mumu na kolo okomona loboko na nzambe nebi grandeur a problème na ote nebi te za problème ni eza lié na santé eza problème ni na envoûtement to nini mais Jésus-Christ Nazareth pas Christian ma combien le bamiso cheval aza équipé na bataille mais délivrance totikela kolo Yesu masi ya Nazareth totikela nzamba solo pe ya bomo délivrance bien aimé problème ni eliya yo ya Christian yo linga makama bo ya au sérieux par Christian et ça moi bien dimanche on ne craint pas crois seulement kobangelo monte Yesu masi ya nzamba solo pe ya bomo amen azanzambo abongo mais dit il est le même hier aujourd'hui et éternellement par la Bible le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Mais la délivrance appartient à Dieu. Appartient à Dieu. Donc, pour le misérable que je suis, avec qui me délivrera du corps de cette mort. Il y a un Dieu au Kangola. Il y a un mois de février, et ça, moi, ma bonne nuit. De prière. Kobombate, Tokopanza Sango, Nzamba Yata, Azanzamba Sono Pe Abomo, Azaka Nzamba Bramite, Nzamba Isakite, Nzamba Jacobite, le Beto Kogana Mungas Kobaete, Nzamba Yata, Yesu Masia et Nazareth. En Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, il y a tout bon de la mois de février, il y a Tokoluka Nzambe. Celui qui est capable de prier est capable de tout. Attends, pour ma stérilité, mon frère, ma soeur. On va déclarer stérilité primaire, stérilité secondaire. L'université, il y a un Dieu fidèle, il y a un Dieu capable. Stérilité secondaire. Azanzambo appelle ça Anne Samuel. Azanzambo a Bongwanité. Azanzambo appelle ça Elisabeth Jean-Baptiste. Azanzambo a Bongwanité. Azanzambo appelle ça Sarai.
âge avancé, il y a Isaac. C'est possible. Na proma stérilité wana, nzambe wana apesa yo mwana. Oh proma célibat. Au tête la bonne nzambe. Oh proma célibat. Oh maladie moko héréditaire. Ba messe habité maladie d'une personne incurable. Il y a un dit oh téléma. Oh ça Jehovah Rapha. Le qui guérit yaya. Oh kangola yo tatola. Simba ka kondima. Simba kondima. Na terme yo oh tatake na kuna bi ne crains point, ne crains pas plutôt. Crois seulement. Il y a un ndima. Il y a un Dieu fidèle. Alors biso za na kondima kwa grand s'élever. Okoyebisa ngomba longwa. Et longwa. Et ça dit, il paraît impossible à Dieu. La dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui est roi. Amen. Voilà. Pendant que nous croyons à notre Père, à CFC, à Codef, merci Père Christian. Pendant que nous croyons, il faut tout le monde à Bilembo. Il faut tout tatola Jésus-Christ de Nazareth. Tout tatola Nzamba sur le Père Bombo. Tout le monde arrivé, il y a l'homme de Dieu en France cette fois-ci. Alinga qui te bat ba yamba, il pas rabine na ke bona lina te bat ba yamba na aéroport na kende kaka na kenanga na mutu kana ke. On va suivre comment c'était mais bat ba ça les violences. Bana msu ba bité ni biso to linga mso te tata ya bongo. Biso to ya yamba kaka. Ba tu ba ya ki kaka. Ata zobo ya ba veko yamba kaka. Suivant un extrait, ça a extrait de l'année image on est arrivé à l'homme de Dieu pour confirmer qu'il y a ça déjà en France. Lobby les asuka suivant. Ninanga zalie Nana kobangelo kote Atami sonanga ezomona te maboko ezosimba te. Alléluia. Elikiananga na motema naza na Yesu bilaka na ye ekopola te ekoleka te suka ekokisama. O maloba ya suka ekouta na Yesu isungi na ngai ya suka ekouta na ye atandele akosala ye atandele akosala mosantu eleki ezali Yesu Masiya Nazareti. Oh soki apesi na baoyo basengi eteamimonisi na baoyo baluki ete ayanoli baoyo bapeleli ete bongo ngai mwanane yokata kolela nanga ausa pota mitema Jésus de Nazareth yanola mituna nanga papa na ngai o ngai nakomi na suka yawe Eli Eli lama sabatani bona nini otikinga Eli Eli lama sabatani kotikanga ite. Kangate yawe nakoma sija humiliation ya banguna na notre père bana CFC nene sarabino na zawa na ngamoko ngayole représentant légal ya bana notre père nyos bana notre père biso yeyo tango zongisa bo esala nga de l'examen libota na nga yango libota na nga yango bana notre père wana bomo ndenge nini mungu na kolo l'évangéliste international, le porteur de Christ, l'homme des chiffres a commarqué en France tango kiti est n'a pas rabbi na suit déjà possession pour ma combien lobby ma belé nyonso to konyata bokondia ma belé ne pesa meli biso a vu possession ya France a vu yango pe ya ne mubimba ne oyo nyonso France peu Europe na maboko il y a l'évangéliste international, le porteur de Christ, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Nenga lobi na biso akende to bani ba prière lui papa mois de février za deuxième mois. Abi za mois oyo ya ba prière na ba prière lo sambo na lo sambo to ko luganzambe na lolenge nyonso to ko bondela lala na seto lali fukama to fukami bana na se chaque samedi to vandi
tolo na se totie mbutu na se tokobondela lolenge nyonso bana notre père nayebi boyokelaka nga nayebi boyokaka mbele ya tata esalaka mwa bien yango nayebi kobenga bino dimanche oyo bayebisaka ke baplace esilaki na Ivry sur Seine toza wapi église eza na 66 rue Maurice Gainsbourg 94 200 Ivry sur Seine nzela oyo ya bibliothèque ya François Mitterrand kuna bato bayela asusu te bakoma koyela nzela oyo mosusu nga mpe na nakomi kuna te mpe bokomprendre ka nzela oyo mosusu boya tokomisa nkolo déjà parti ya 7h déjà kilte ebandi tobandi na biso kosambela 8h todémarre bayembi baza bacameraman baza makambo nyonso kitoko merci na bana notre père nyonso mpona confiance tozala na ebele tosambela eza 4 dimanches de prière et délivrance balobi te meza ne craint pas crois seulement kobanga eloko te ndima kaka ndima kaka ndima kaka kobanga eloko te yo ndima kaka est-ce que mikuwa oyo ekoki susu kovivre evivre te mpo ani yo toza liloba ya suka soki olobi kaka ekosalema yo yaka na kondima kolesu masi ya nazare nzambe asolo mpe ya bomo ya kosala makambo omonaka mpasi na vie makambo omonaka esuka epa kolesu masi ya nazarete ezalaka eloko te kutu ngai nalingaka bongo ta mosu yo omoni ya nasuki na ngai papa rabi nini nasali te nasuki jésus-christ alobi esika mayele na biso bato esuki nde esika yayebandi yaka omoi loboko ya nzambe toke na ngambo ya swisse naye kobenga bandeko na biso ya swisse kuna place koza na swisse toza na berne ezali bongo le 11 oyo le 11 eza samedi soyo na bosani te le 11 tokozala wana parti ya 10h kilte ebandi na berne je crois nakomema mino adresse bozwa badetail nyonso bana swisse bamisusu deya bandi osomba babie na bango ya transport mpona babi train kuna ezalaka fo osomba bameka explikenga mpa mama nani bafondeka beya epa mama nani kanga bengaki ngai mpo akali biso wana swisse outi genève nini fo misombela tike mpo train dimanche mpe batrain oyo ezala mo marke boyebi kaka nga naza kuna te toza na berne na église détail nyonso baadresse l'homme de Dieu le porteur du Christ le pasteur Jean-Paul Mata l'homme de la foi kozala wana à cause de la foi mpona kondima à cause de la foi na Suisse boyebi ebanda na Kinshasa ekenda baangola eke France na Orléans cette fois-ci na Suisse to saisir opportunité eza une journée unique à cause de la foi na Suisse tozala na Berne bobenga banimero eza affiché bapesa bino badetail bandeko mosusu oza na France pemene ya Suisse wana baesalinga soki mpe Lyon baprovince wato bavile ya pemene ya Suisse okokende na Berne obondeli elongo na mombu na nkolo ekozala malamu mingi nayoka sitango wai bana notre père ya Suisse wabibina wai bana notre père ya Suisse tozala na ebele tokumisa nkolo yesu masiya Nazareth bosaisir baopportunité oyo parce que l'homme de Dieu le pasteur de la foi akoumela kuna te aza mwa mikolo mike asali mosala oyo akendeki kosala après azongi misala mosusu ezozela ye awa na Kinshasa tokomi na biso na suka ya lisolo na biso je rappelle que toza na mois ya losambo na losambo mois de février losambo na losambo convention ya bamama na Kinshasa ebanda le 20 mars thème na yango ezali femme de la foi femme qui attire la différence lokola towana ane ya différence il faut kota na makambo na biso nyonso na santé na promotion na mosala na famille tina bapoche ma différence tina bapoche différence peut kota partout bafemme de la foi bana thème na bango wana saluer mama Bovi maman de la foi mama Bibi ya Julia bafemme de la foi nyonso toza na bino na ba oyo Angola Luanda toza awa le 20 mars activité bandi comme à cause de la foi ezana juillet mais lobi dimanche toza na France wana na Ivry sur Seine na 66 rue Maurice Gainsbourg 94 200 Ivry sur Seine tozala wana na CFC France et longo na le pasteur Jean-Paul Mata l'homme de la foi oyo 4 dimanches na misa oyo ba 4 mercredi à Codef 4 dimanches ya prière peu de délivrance au thème na yango ezali ne crains pas crois seulement tozala na ebele tokumisa nzambe solo pe ya bomoi to moi loboko na nzambe yaka na kondima merci ya Christian merci Trésor Tingi merci frère Alèche merci na bandeko ya sécurité merci nete zabwe una likolo pa Bogo Sanderson na mata likolo ota pa Bogo Sanderson eza na mo bien mais na moi na kende côté papa fandaka lipamboli eza sous makasi na ye koto merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés.
Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, Courrier Express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassende, à Ozabizo Kotozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là où j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, il y a une Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Peto Zouaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Tu m'as kimi nango pe bimi normal. Mais ce que tu as dit qu'on a mis sous Ezaïkolala, je te dis avec amour, mon frère. Pour moi, on a pour comprendre. Il y a un moment où on a boutu ou na moi. Quand il va baïba que ça kawap, Nathalie m'a fait parler, ma bateau va lever le rabi sauva, là il a dit bangonyo sondre, bagenda il m'attend, ba komi 4 heures, ce qu'on pongia il bangonyo, nyonso. Nandanga très bien. Parce que bateau va lever le peuple. Mais oui salaire na bango qui 21 000 dollars. Na beti karki na zotala, au juste tout ce qu'on de wap. Mon frère, na ba no clair. Au tel Congo na principauté, tel Congo na quartier. Oui. Tel vie condition vie to vivre. Pour que na l'état. Ba ko ma kambusus. Mais so que na ba compagnie réalité musus. Oui. Comment ba expatrier ba ya ka kosala misala oba na mboka bazo cha mikongo bazo mona kama monambwa. Bazo souffrir bazo tourner en rond. So ko pesi plainte na l'état ba boy. Poni bazo faire ondima bango ko le kabino ba kolombo. C'est ça le problème. Mboka nini bino bwana ba millions, muta utili banda ya korompo na 3 000 dollars oyoki makasi. Koleka bana mboka mais tantôt na kesi na yo millionnaire si ba millionnaire ba 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 millionnaire ya nini ba funga pe ba compagnie rien ko ba libana ngo pena bende to finga bango ba zata na boboto po ba écoute ko nyoko la biso ba pesi quand même misala pour moi na fils faire ça maka mais ce ko biso mo bango ba millionnaire ba funga sa compagnie ni quand on sona ka millionnaire comment muto yo azoleka na TV et puis n'a pas remarqué tous les présidents du Congo ba mabete bande na ba mauvais collaborateurs ba président ba na ba bien ba président ba mabete ngana sali na selonga na taliti na to sana obani na Kasavubu depuis Kasavubu to le kitiawa ba collaborateurs ba mauvais OK ndimelanga mon frère mauvais ce qu'on a sens nini côté ni ba collaborateur ba mauvais zaboy tata bimsi mbonga pesi moi sala ba biloko pona bana na ba famille moi sa simbonga ki wenze abombi orora ba biloko 30 000 par exemple 5 000 bomba lamba 25 000 alambi biloko 15 000 akaboli mbongo na ndemo bala pesa tant ko tchana basani ko kabino te ko lesa bino ne sengote comme si tata biko la pesa mbongo wenze te maman ne so simbongo mobombi oh là là faut comprendre vous avez raison o kama to ko la matama ko tenga masko papa ko bolinga mama kanga misu maki pe bana exacté parce que biso tant to tala bese que papa nde lokala Moni maman denga alambi comme ça na boboto mbongo uti papa nzoka nde papa pesa mbongo bien mais maman de kanai eloko tozo yo moni tala même ba ministre ngo so baleki na ba TV ba lobi likambo pays bayaka na orgueil akopanda baso pesa mi yo zolo bela batuli kambo zo pesa pasi to bato walo ndona sengo komo ko simba ba téléphone na maboko lo bako chaka téléphone lokola net zo négliger on dirait za bossi baleka na TV mutaleta ko leka TV lo balika na téléphone na maboko te il faut bombango il faut na komikiti ça ata ubiso to se émission to bombi ba téléphone to mona ka kutu ba konja mindele so ka zoleka zoloba o sentir que humilité na zo laksa ke on bela population ba chai matoi to mona chef de l'état même mon président Félix Tango bela makambo etali même président Félix Tango bela makambo etali le bela pays au mona quand même meeting na zo ba fait ki moi regret que Mukonzi, il y a un exemplaire, ça moi, humilité. Mais bateau normal, dès qu'on a le bano clair. Ba collaborateurs. Ce sont des orgueilleux. Yé bango ba. Nanzela, ba komo na ba na classe à pile, à katsa. Ora tele ma ba katsa ko doubler. Ozo mona soko tele misia, misi makamunyo so minene.
je le rappelle qu'on a l'air d'embouteillage, bon, bah, qu'il y a des cas, bah, il y a des cas, à cause de temps, tu as vu sens. Ah, tu sens inverse. Pendant la semaine, qui te sont consabino en co. Oh, même toi, il y a des gens qui sont consabino. Il y a des gens qui sont consabino. Yango moni, peuple congolais, et ça peuple moko. Na ebité ndenza mbasala biso. Babenga ba o peuple congolais ba naïfité. Peuple congolais azande na boboto moko exagéré. Lingo. Pona makamuto mona koyo. Na ebité soto salani. C'est ça. Combien de mabale kabani bat. Combien de sala ba olela. Na moni jeune moko bisenga lobi passa na coopérant. Na kenda ko sana ba compagnie mais na moni. On dirait na baby. Na tuni kwa ni lobi. On dirait comment no bat. Ça je sais. Ça je sais. Même et commissaire ana e jeune mais na kati akomi ko. Donc akomi afa sa remontada fa luka bankoro, ba Viagra, ba daguda. Pour sinon on va libane ko ekena. Qui courage ba benga ye et aussi c'est nzoto kwa misala passe salaire muke. Mazo même biloko mine, minene. Pour la nani. Mais va collaborateur place na ba on a besoin un problème te va collaborateur chef de l'état. Dès qu'on ngai au moni suivi ezani. Suivi ezaboy. So ibo selo kwa bala. So ba pante bandi ko ya na place bo selo ko makamunene bon boya. O bazana suivi kaka ya nzela ba ko le ba mon ah faut sans muto yeba faut ba comment li kamune muke chef de l'état. C'est ça. To sankani na pays le quoi quartier. Pesa makamusu même na commune na biso to fandi bona ba quartier. Makamusu faut chef du quartier. To kena exemple. Pourquoi na tango Mobutu pour moi na ka beaucoup mais c'est ça comme moni président. Mais ça représentant na commune. On le dit bien. Mais les là to moni beaucoup mais c'est ça ko net. Et le côté. Faut maloba pene ko matina coin. Et puis au moment na commune na bino boyem na bino komba bourgmestre en fait. Yango surtout chef du quartier ça rassure na eloko ko lobate ba ko mona ko net motindi ki matiti moko boy. Or to yeba ke chef du quartier déjà so memili comme na commune ça li comme ba somme. C'est la vérité. Donc na bino ko ça na nini on a biso yo yebi wana. Si. Mais le loko mangi se comment na suka pourquoi bango moko ba ndimi mami comme ça pepele. Pourquoi lobia tala sera Mobutu nani ba yemba na nzembo. Ba boka na nzembo. C'est la guité hein. Lelo omona musée moko afongoli mungongo na ba ekola wa gbale akeno orchestre ba zuye aotanga comme mokonzi ko bazalaka na epaso ba tozaki na ina intere to kutaki na ina château le ministre ozo tanga o doki faut mais ça na ba poste muso faut tanga ngo faut ça la calcul 3 fois na olobani oui parce que ba au responsable ya pays quelque chose beaucoup tanga na miso ba faut masquer yé. Pourquoi bandumba basalela bango même une église mais babenga bata satan c'est la bonne rabu basalela na ndumba na Bible. OK. Pourquoi bomba basela nzambe? Pourquoi ba yokela kaina basela na batamukini? Poza ki ndumba moko ya autorité bimana mibala makonzi. Soko lobili kan bobo tango benga mokonzi bino bozimbeba. OK. Abobi infiltré ça ba côté na ndazo ba tunyo sonde ba côté ki ba fuya. Na lo bano makama mike. Oui. Na bolinga azaki na ndumba na bobo to kolinga makama nzambe. Abomi basela nzambe alobi ke bazawa te. Batino abi azawa te. Pourquoi ba respecter ki poza ki na oran ndumba moko ebi ko melanginga bimana ba konza bomba. On peut même dire na ikoya kité. Même ça on comprendre. Na Bible ndumba ko so pas merci pour ça panzanga so père. Ba potre ba okizuwa na solo ba bima la so ça coûte. Il fallait pas même ça fait tout bon bango ba tere ça fait oh ambomenga libéra comment ndumba et comme ça malais ça qui comment déjà c'est prêt qui ni makasi oui koleka ba fia normal ba kene mabala ya bien et na lo ba ka exemple au moins c'est la vérité ndeko foko luka ko yeba o ezanga o eloko moko te ezanga tina na mokili tout eza comblé soko tanga et aposa makambo ko pesa payer avancement ngaza za porteur pour na poussa payer kwaza commerçant pour te kabana mboka bazo lipa to salaka avancement biso to na na port na ye pour to avancer kumisa remorque kumisa mutapusu bango tu ba memi OK bango nyonso ba memi oui eloko esangi Congo to lingo kumisa classe to boya bato misala c'est or misala c'est ndetombo la pays mba mboka soki lekaki mikonzi mutombe na muninga azate oko diriger nani omona raté oya tanga ni akondima muninga tata moni na tefa na poste et abi ko le ba français il a mal parlé omenga sona ko ti pense ngo sala boy ba chape o pe souté ona Congo ku fili ko la français mte bomi mboka français bomi Congo ba to beti du fait baza ebele ba to ko tanga ba leki Congo bandima makate so za na ndako za na muta tanga linga su filme te
Attends, la 2 écarts d'émission. Laisse ça. Oh, regardez-moi ça. Oh non, putain de merde. Au moins, l'émission, c'était la gango. Ça t'a qui? Laisse. C'est pas si changer mon sous. Bana ba komi privé ko tela ka ba dessin animé likola muta français nanda. C'est la vérité. C'est la vérité. Pendant que dans la logique il y a mukile kende ezani mukile za fona lingo makasi koleka ona moni. Ouais. Comment nako linga nzambe makasi koleka yo mutu to sano boy. Comment nako pesa pays faute sanke na tala ba nani baza bazo diriger. Comment Congo na tala net ba prier le Congo nako prier le Congo to prier le nde batu ba na kacha Congo. Pour Congo mateteke yolote yoleke ngabate. Oh, et bale banda lumumbe tigala ka place ça. Ambushi pesa kana. Congo ngana se biso ni. Congo akava bo prier ngana kena bino wapi. Boboka ngube boya ko bima. Boboka nguba na ko bima. Makamna ngate bino na bino. Boya na bato a pêche na fleuve non c'est boko pêcher. Balabala wanga te lo bakati. Tande na zalia. Bosali prince te ko pe bino secondaire ni. Ko le kana libulu. Est-ce que ça makamba Congo? Wanga ta botima yemoko. Est-ce qu'il y a sauce à Ninguez à la bongo? Rien. Alors, nous avons besoin de Congo a un problème. Ah, bah ça, il va sur des moutons. Congo a besoin des moutons. Aboyina. Il y a besoin des moutons dans Ningi. Capitaine, c'est quoi le stade? Ce que Tondi va te dévorer, il faut que tu aies libandé pour la match na TV. Bobo imboka bolingi mais surtout ah. Parce que ça c'est comme kaka tole la tebi c'est comme kaka. Faut tu payer. Bino moko bo milingi te. Botondi si stade déborder ma bolingi tufuma. Bokufa. Où est le mal? Congo c'est binoni. Bon. Étouffement. Botiki qui ba province vide on dirait qu'on est à pays mususu. Balandi minde ba kanti minde pierre alipa. Chaque que tu m'as dit bipoche kenda libela. Et kenda ya bipoche m'a dit mo kitoko. Oh kitoko ndeni. Bipoche bomana ni bande oka bipoche. Apollo, tu sais bien Apollo. Nani akufa na bipoche to Apollo. Ocha kisi ocha te. Et ya vimbisi mi se soko la place songi c'est songi. Maladi moko respect. Bipoche. Abomana. Baluka lango vaccin te. Ni vaccin, ni kisi. Même si solo pakola ça fait monga. Muzo soki rangi na tongo tia so ipo benda lisefu e funga. Yo kaso ka malade. Bipoche. Ah malade. Boya dépense. Malade moi boya dépense. Malade on a faut pas côte ça on pena na lauréat. Oh avant voyager, kene no sa te sa bipoche. Lauréat faut za bipoche. Aboma mutu te tia ya zonga. Naze biso potala mboko yo. Pasteur. Moni to na pays moko nde kunanga. Faut ba passer ça na pays yo. Passer ça. Passer bana banya. Oyi banyama ba ibi mukili koleka biso. Madoto biso to tongi bandao. Ba tunto ba passer salaire exact banyama ndenge ni. Banyama ba ya va biso yo yebi bien. Biso ba to kuti banyama. Ada ko kuta banyama. Soko mena mboko banyama bazaki ba kiese ki ba timbeli danger va ya. Tala ki sasa ma banki ma pungu pour ma kakala ba longwa ba nzete nyonso. Non mon Dieu non. C'est grave ça. Oyo ona ba ma banki ba ye. Ba ma banki ba ye o vers wana. Ba ma kelele ba ma kakala. Lelo komara. Non ça no clair. Tala ba nzete nyonso ki sasa. Okebite ba nzete muso sa mu pepeye e ninga na rasu mingi te kuma ko le keko. Ba nzete koma malnutrition. Ba mango te ba kala nzete bwebite muke mange boti ba mange boti rasute. O mona mange tela buka bu ya tela na mo ingai manga beli kwa shoko. E senti ba sini ke mboka eza na voie de disparition. Banyama bakimi mboka. Na ebisio banyama ba no ba no clair. Ba ngungi na ba nzinzi ba fidèle bango bazali. Ba ngungi pe mingi ba komira ba ngungi bazo so su biso sote. O alia ka bien te ngungi soke su mingi te. O ba ko bela na nzemu kutala. Na lo ba no makambo yo. Ou allez-y. Au moins comment c'est qui ba no clair. Si. Toi na l'air moko mon frère selonga. Nde na opesa batumeli so ba koyoka ba yoki. Te ba yoka. Na vie ça kotala pays place osate oyinango mingi. Osokoti eni mingi omundi batwana kanda okoti ba souci otevi kaka. Yo moko nde kolo yo salela yo na courage osana ngo. Ngande na zana bike nzambe lokwa pianga pema na za. Effort nanga ko zona ngeza Congo te nzambe ndako divishenga na kende wala. Parce que courage nga na kochana moi ndeko pianga lipa na 100 francs. Oui. Kota ela ka batu na oui kota ela batu eza bien. Mais na ba famille surtout ko contacter. OK. Ba famille na biso ba koma na sujet ya kotalaka. O babaka o komi cible ya donc comme actualité à litio na kwa kotala yo ndeko nanga obi ke tokola nous na passe si o du chance ko zo vie comment nga po pistonner ngo zo boya c'est ça ko ko promettre ngo tikelanga ticket na fufu
mais ozana bana miso tinda poto mbongo eleka nga mwana tata mwasi mwana mama leki tanto nga nakokende nga ndeko simba koleka bana na yo boboyaka momona mate malamu musu boboyaka kosala bana baninga na suka bana bino bochela motema bashita po bomona pamba bazwa vie ezala kana ya nzambe bosalaki ekana na zongiseli bino retour teyata na bible ezabo nazo bano polele toza na bolingo wana te RDC eza na motema mabe balandaka mutu na flatterie ndeko on a le botiko ndi retard au moins na bato bango te a contacter na famille mutu moko faire promettre or promesse ya mutu eza shone ndeko sala ako retarder yo ko sala bo ko sa pe na si c'est makasi tia ko lemba bongo na kosa na $10 makosa ko peso 1000 banda cop Alexis le temps ko mo be ba copinion sur ko promesse ndeko tali budget na banque na ye c'est que ko sala tango ko mali mo motema ne balu ka su kana c'est to ko mi de na famille lo kumu nanga e baby toi oy a freiner ce que vous appelez na choix te tango ko tala be trop tard yo na peso ke keba ko sala ka sima bande ko famille tambola na ba camarade tambola na ba connaissance pour vieux outil na bango même bible ange ko kitata peso relation ndeko tambola ndé relation ça ko contact na ba famille ça toujours na famille na linga famille kutana na famille ceux qui boza bo solo chaque famille est dans la catégorie makamna bango la plupart ba famille na mona bana batata mwasi mama leki tu batinda poto mutana botaka mi bale matiso 17 na poto et le chez bongo so hôtel onde bazaka na mutu na député poni ni kilo ba tebele na bongo bako tinde pesi ndaku va valeur mama na kola komi mukola komi lokwa kende ka poto poni ko tinde bana esangane bele so pesi équilibre comment batu babonga bakanga mbongo na banki me baleka ngonyo so ke batala ka me baninga na bongo ba kemba problème eloko lekela ngati lelo c'est drôle au bomba ba million au bombela ni nini ndeko nanga comment nga na ko benga ma millionnaire mais lekela ndinga na sima azo kemba comment na benga mi millionnaire na famille nanga batu ba souffrir comment na benga mi millionnaire penda boso tali penda bana yaya nanga bazo lela na bana nanga e balanité comment na fait to salisi bana ndeko ba ye batu tu ba sentir que ba o ba différent na ba o oui mais boa famille moko millionnaire kozala et pour ato fuli bango na bomengote tia bango na kimia moko ba sentir que ba pende ko mutambongo pourquoi na mindele za so bongi au milliardaire bona mindele te wa bongi na bali musique na domo ko boy ta la famille na e a libérer bango tu bazaka l'aise si pour bazaka même na standing ba chai kakate mais na bisote biso mona yaya mutambongo oya lande na sima zo mona mamona mbwasi ozo mona leki na ependa mbange kitili kola mokate et puis so akabeli leki na mbongo c'est que landi c'est que pousse sima pas que ndotika mabaya na chantier yepeli ko luka fale ngale ka millionnaire wane karaso so mela biero zo ngole mabibi nenga tambaki na moyi azo kosa yana nga kabeli ngambongo landaki pousse akabelo na volonté tayo baki kino balingi makambo yo deni député kasi yana nga député ngoti pacha basili to eno komba ya me kuna mona kama monambwa on dirait tipo mawa nazo ko bisayo congolais so bengi millionnaire kima congolais ki millionnaire ba zaka ya maloba même compagnie afungoli sate ata deke cha pamba cha nzela asalate bato moni ba pesi transport bato mitema malamba lingi pays abongate abundia juma fait $1000 asombi deke china atia nzela po sunga bana mboka mais ba ngo ba benga ba millionnaire bazoi basoki na pays soki wapi basaka rien ba feti na poto mais ba ibeli soki si sambongo na poto ba kenda poto te banyoko maka bazo saka ma misala pona kosunga su bana ya mboka oko remarquer pe na place ngoro ba pesa bana mboka privilège bazo pesa ne ba kolomboka catch na nzela ba panzi batu combien ndeko mboka moko to kokuta bana mboka bazia kutanga tanga c'est sérieux okuta ndambu batanga misu batanga te même les États-Unis et na place misu ba américain balingaka loi mais batika pe bana mboka espace que bosa lo fele pe boya bino meanga na Congo ba panzi batu tout comme si biso tout ba étudiant tout ba benga batanga te ba mona batu ba panzi kwado balongoli na lo ba no vérité c'est peli pour ba osala bongo mais ozo panzi bo che bango wapi comment garçon osala ko bokangi garçon mo azui monter bando bula bokangi moto na aolesa mwasi na nini maman mo zo débrier attendre sabana mais ça na mapa sabolo bata mama longwa bobuki ba jeune batali piaka sasa bandi ko coopérer tam selo bokangi to lingaka ko to biloko ko tate mboka ni bakendo teka bi batika wapi kasi bazo cha propriété bazo cha au moins ni makamsu boloba bosaka makam na logique famille kotala ke intérêt ka se place no lipe monani to tala baninga pamba Congo e bébité ba congolais biso moko to bomene to lingani te congolais soka yoki mopaya zo sala eloko akopesa confiance koleka mwana mboka so mwana mboka zo teka kolinga te mwana mboka sans sortir misala pe bafungoli te babenga bayaya yaya ba debienne ba cop
excès de passe ya mboka totali so totali tokokufa nasala ta mesa awa nateka manga nasala telo omona sokola mituka nasala telo omobe nabeta cop kwado soki opesi ye musala malonga akoya na ye akoya yango na bibosali yango te kozala congolais eza lisuma te mpo nzambe natie biso bacongolais koma bino bakonzi boyebi kopesa population réseau te me bozoyela kopanza bakopo bazosala oyo bazotekela yango na pasi parceke bolingi tokende wapi okopekisa kulu na ndenge nini tanke entuka oyebi ennemi ya congolais soko oyokinga bien totia kutu satan na mabondeli te meme satan aza kolo mabe mais eza makambo mosusu satan atikaka esala mpo kisatan emata de totia ye na makambo wana mpe satan apekisaka place baintere na ye eza te comment satan abengana satan satan soko abengani satan kopa satan ebebi soko bino bacongolais bozopekisa baninga bino bacongolais baprogresse mpo kicongolais ekufa yao moi toke shani kuna pe tozobeta bamacha ya balo ebetemaka kanal oyo différent nzala esisaka makambo nyonso kongo kozobomoka moka te nazoloba no eloko kongo ekufi kola nzala nzala nde ezoboma kongo bato bazobima eza kaka na kolela nani mpo motu to aza mikumba bilama nde mobi biso makambo eza na kati awa ntango nakoma na niveau ke soki naza eloko kolia te nasumbaka te atanaki mposa nya po kosumba deja ezaka koli soko longoli kolo kotikala vide otambola boye esa kolia nakokweya nga afa nalia foto sa échange lokola na biro namoni lipanga nasumbi na remplace tosali compensation ya biro donc azo économiser kongo eloko ezoboma ngo ezaka nga nakotikala kosumba te sans lipa ata nye eye ndenge nini jamais nayebi je oyo lingi osisanga santé foto sa échange zela koloka compensation ya biro ya azokende oyo azokota donne yo bazane ebele bamona ça ne va pas rien ne marche au Congo mingi bakomi obule babima na bango ya kobima yango babima kobima na nini avant bima fosa na ticket te bajene misu mpe babakise awana na kisasa mboka na ye moko azosila mela yi mpasi bongo mpe mboka bapaya nde koyeba nzela mboka na moko yebi lingalo yebi nzela te nde bapaya koyeba ngosaka na kobima okende okufa pamba ozonga mikuwa awo bibima yo bima kati ya na bima nazonga na bimaki na bulike nakebeta tour nazonga nakutana mpe na maloba mosusu neti natikala mpo namonaki mboka yango kitoko me nakotala nakidiba mpe na ndenge namoni bato mpe mwami te mpo kikongole kimotema mabe ya kongole eza partout kimotema mabe ya kongole ya partout kosana toke na mboka mope omoni kongole obi ozwi kimia okutane na traître koleka jida kongole aza nayebi na kongole aza traître koleka jida donc olobake congolais tina étranger azogarde kimutema mabe makambo congolais soki poto kutie kuna tosali 30 ans yasala 30 ans yo ye oyo ayebi akopesa jamais pasi na peye akolingi onyokama nde yanyokwama me yayebi nzela na peye ayebi ke soki okotya ozwi kimia me yakopekisa yo congolais kutu ndeko moninga na ye propre bafandi na ye kuna so bazwi likambo batalanaka lokola famille me moko soki ayebi likambo kobombela moninga me bana mboka bapaya soki olingi osala erreur osala boye na boye moto akende ofunde mpo babengana oyo atikala libre amoni mopaya akoyambe mbango akopesa confiance na ugandais akopesa confiance na tchadien akopesa confiance na camerounais ke moto auti RDC akomona akokosa koyamba lokola alingi yo omoni ngani nayebi terrain yo poitu oyebike lokola namoni mutu nanga seke na mutu malamu ye okobetelema solo nyonso nzoka akangi bapiste oyo olingi osala yebi takende ofundi okuna ntango mpe bakokangwa kokosa lokola ayebi te kotala otambolaki mabe ya nzoka mutu afundi ye congolais ate ya biso ndenge nini nalobi na yo keba na congolais congolais aleki satan na haine ne dis pas ça matière basalela congolais matière basalela satan oyebi matière basalela congolais eza matière etikelaka ntango basalaka satan nde ebimisa congolais tozwa badon nyonso ya mabe oyo bacongolais ozoloba ya bapoliticien congolais ya RDC congolais nyonso naoloba no polele et puis ngana ko remarquer Zaïrois oyo nyonso azali Zaïrois ana esprit malamu koleka congolais oui kasi Zaïrois ye wana kaka descendance ya congolais so ozwi moto azalaki na l'air ya Zaïre bana caractère différent na bacongolais comment ça un Zaïrois akola na esprit ya équipe un Zaïrois akola na esprit ke ata aza na chaba ke wapi aza lese na pays na ye Zaïrois akolaki na boboto ya courage omona te bato bakola na Zaïre ata aza pia akazaka na maîtrise ka comme ça azozela avenir
un Zaïro tala ba yaye baleka na Zaïre basala ka mobulo makasi te ko sala ba bêtise maketo sa piaka mais tala bana ya Congo bayokaka te makambo mabe basi mibali bempoli oloba na aya azongisi be bazosala makambo moko ozosentir qu'on dirait mitu ebebi mpona ibaye na lere ya Congo. Ok. ngaloba no polele so oyokinga bien to na lere oyo pasi fo eteyaka biso mais pasi ya Congo eteyaka bato te. C'est ça le problème. tozomikotisa na babesa toyeba mpasi toke bakartier mpe tokoti oremarke mikolo te epuis toke malembe na koma bachaine congolais bamela masanga ya mabe oyo ezotana bamboka bapaya babwaka mais towana baizina minene oyo ebima depuis kala par rapport à pays mingi ezwi masanga ezoteka moins cher bacompagnie ya brasserie ekota Congo depuis nano indépendance ekoti Afrique te towana babrasserie ya masanga oyo ya monda oyo atilolo eza na temps mais lelo bapeya mike bimisika ezoteka masanga moins cher koleka pays oyo babrasserie ya 20 mpe pays moko te na Afrique koleka biso na ebala monene oyo ebale nde mai masanga ezaka kisi moko batiaka basangisaka na mai mais soki otali masanga na Congo eza cher koleka bapays nyonso Afrique. C'est ça le problème. Pour moi lâcheté ya ba responsable. Ok. Toi ba responsable moko baza na éviter toi on a ba traître. Ba traître. Ndako ezaka na ba traître ezaka toujours mal à l'aise. Ouais. Un est dominant kaka. Voilà. Je dis merci à Boucherie Mayata, merci Nathan Kifuta, merci à Fiston Bassène de FB International, Motema Nathalie Zeko. On est donc là avec Pasteur John Toli à Pété. Je pense que tous à Toli Nazao le banayo ba jeune fille belé comme na moi difficulté à ma balle même peut se soulever point wana. Les difficultés à ma balle eza po mibali bana mbongo malungati. To nanga muto zo zo pini talaka ngamo ko kolonga na zo ko kangate mena baksa charge. Yo mo kolo yo. De ko fuma comme to lobaka. Oyebi ba fille belé ba kuté na faux poule puis ba kuté na poke mibalo ba ko ba ventirer belé. OK. Donc on a joué sa conseil so ko zi mobalo alingio na vérité. Tingama libela. Ba mingité. Ba race on etikali rare. Ouais. Mibala batikake ba comme le quoi en voie de disparition. OK. So moni mobala alingio na vérité ata zanga mbongo mazana bolingo na yo batikali te. Mibali mingi kisala batikali besko. Bolingo tikali ka lera zapia ka so ka $10 20 akimi yo. Pour moi na ki mobala zana mbongo alingi yo a honorer yo a opesa mo ba 100 francs sur l'action bidjan ndako. Ba mingi te. Mibala kisasa na bi bangoti. Alinga bar te alinga yo. Oh. Bah ça ça barre de tâches. Bon, mais basi on dirait comment on ndenge moko basi ba komi bato ba intérêt. Basi ba komi na ba intérêt ba moni mibala ki ça ba sili confiance. Au moni moi c'est plus confiance na mobala to ça pia ka melinga na boselo pe na vérité. Amona ka milango azwaka. Avant omela c'est mibala ki ça ko se pelisande libanda ko leka mwasi. So asa pia ka kokosa mwasi na masole ebele po mwasi alinge makasi. Mais tant que ça mbongo kolinga mingi ko kende libanda ko leka kopesa mwasi ordre. Comment ba nyongwa mapa ya mwasi na ya bana ozochola ngo mozo ngo langu yaka na kwiti me nyongwa ko futa te. Mais na zo biso ba se bele ba ko koloba te po eza soni so na beteli famille ba ko sekanga. Masomo na kenana mobalo na linge masela nga ba kanai. Ba nyongwa mapa ozoko kati. Na loba no makamba mikie. Combien de jeunes filles ba so mona boye. Mobali moko kosi ko linga, mobali pa kolina famille bien tanga ka moi français. Moi c'est mitiki boye pa bando monela mwasi. Okanga lupango pa mwasi te mo botama na ba otali le kabo nyama. Koto boy. Okangela mwasi loka chauffeur na vola. Oh! Na loba na yo. Combien de basi ba ke ba voyage ba kana ki te likola kana ya mibali. Yana mobali mususa bala ote mabot akoma kwa ko botelo ti shebino pa moni ke shebino mtako chai kali. Azate. Yaka. Moi ça se bango kenenzela on te pas ko kale na mobali ki to botelo na mbongo. Ba fiana ba se belé. Mobile asaka necha bwaki sai malinga toke na mobile fa bibi mobile ba kino wana momina nanga mais kuna koma dana mwasi na bana miba mibale zo cha fia batuma mal à l'aise fia zo tala mama na ngai na salini nini so Robert appelle sur te peut-être que na muté moi ba saka nzela kimi o akenda lufu akefa na lufu na fa na tana frontière pona mona kazate mais kuna pa kutanzina mibali kako Fona kutana mibali oya kolinga sika ki mobala kalacha ki mal à l'aise. Awo bebisira ke bakope ebele mibali ngo baza ti lelo. Ono baka basi mingi bana bereri. Mwana mobali moko moni ki a débrouiller ka penza te azana venir to ndimo botane mwana. Sona paye kaka oyo. Et puis bise mibali tante ko flatter basi to le bakate hein. To le bandenge ni. To kana ba $10 na biso moko to kana ngo so to ziwa puis to soko sama singa na za prêt.
tant kotika nzoto ka se me koti mala on mona maman mona on a na premier c'est déjà mona fo likose kita poko déjà mabe depuis libumu mwana depuis libumu mwana santé ya bien te moi c'est ko senga mobali manga ata nguba oh c'est là maman te ko fufu bonga lesa yo ah yo motie izemi mama mole isinga ata yo moko ata transfert yango équipe to ya classe est-ce que na rapena un fait ça na un fait ça ata D oui kozomona bandako komi des autres moi ça na ndako libala ya komi na mawa pourquoi na lingela ki ye nguba nanu ya deso ko somba te me mobali makasi na nzoto moye bimakati poko fana na masi botana ka popo senga ka kosenga lokwa likelemba to liate vrai mobali bimaka ta to sala ka te kino te mata place à dame osonga na poka masa tuna tayo na uti otaki wapi simoko seke ba futi ngate lelo zoko te maki na si madame oso te mna si madame wana pe otali ba match dame mo discussion mo nyozonga kana eloko te kasi na discussion dame leta ngoko tre muta zo lia minga kota te lokolo belinga mingi zo mini frango yango yo kepesa masi sema ta sa kombia loso mama comment faire que mon pays taïba copie ngam da tala kana sanga copie mbo affaire que mon pays te meka na copie a monité mazi wapi bongo motali ko anga ngapete lokwa moyibi voilà natangi futa boti kanda ni mboka oyo na pesa conseil te pesa conseil to ko sera Congo te ba jeune garçon mingi ba bi ko chef ni bango na danger ndé on ba ko fera na ba moto na ko sauter zala responsable à kola azanga mbongo mazana sagesse ko bomba mwasi na ban qui ose à la jeune obimi le loto somona ba 100 fois ba coopérer ba mona ko na kime bozo tia mwasi mal à l'aise à moi c'est ça bon mengote faut sentir que na bali mobali mokela nga kimia we na 3000 pesa ye asala wenzi banyonga lobi ya bana futa makamso bité maman c'est là to sana bon to tala we si mon bala sentir que était moi ça sentir que mobala ça na venir na ko tuna place asala ka te malinginga na bana mibala kisasa balingi ba plainte ko gangela ka basileri nyonso comment mozana mwasi na lupangu oyo telemi ba fille ya quartier so na bango mingi koleka mwasi andao moi c'est le sabi ka e yaka nanu te aboni ko na so yana sana bango boni tala kuna mwasi na yo oyo bima kotika ke na quartier abengi yo kaka pala ke wana mobile nanga bo so senini ayawa oropesa mwasi valeur mais ote boni ko na so metango yo okeni ba banini mobile okuta banga ka mwasi na ye te mwasi atika na sima zo si la valeur tanga zo tala ka bo minge zo ko tanzo nzela ndoko fungwa mandenge nini soki mwasi akomi ko tala yana mabala muso ekufa mwasi nda pekse mobile azwa olinga e mabe ko timbela susi ko mika libalo ekufa koto zo ke na toke ko fo babengana yo mboko yo tala bana makamisusu oui tala komande ki avati azemi fa luka sala zala ndeke moko te sa zala cha zemi bana make ko cha wapi c'est la vérité ndeke atanga te mazana susi ke fona tonga zala fana cha zemi oui ora tate zemi bongo ba kokange to somona manada menande ndante somona ndeke bo muninga ba memena kashoba ndeke akosa de so de ndenga lingi mutako kange azate na basala zala sana mandeke na sana nuza zala fana cha zemi nyama zoba sali zala bongo yo mutu pocha mais finalement bokote ya mawapi ndeke azobongisa zala vacha zemi ndeke atala ina mwasi 8 mois jama ko tia zemi soki sala yate noko nyoko la bano pa pamba et puis bana ngopese ba koli ba songisela ka ye te susi ndeke uti wapi lo sambo pe akete ma wane oti ene pa nini bokote ya mandenge ni makam na lo ba so zo kanga mais commande qui a tout sa loi nature mais yo muto zo tala ondimo risquer ba zemi ça na place ko tia mwasi et puis o tia zemi so que ne bomba mwasi pa bande ko lokola kolia sima et puis o éviter place ko luka o kanga maboko mwasa to no lipa bonga na sani basi ebele ba koti prison makala sabasenga prison ouais eza ka mutami kangeli na ndako azifungola ameli makam to so mona na lo bana yo non c'est la vérité vous avez raison tala totalement raison on a lo ba o ndimanga lelo te tala ba chaîne ngwa kisasa nde ba flata ka bati po ba chase akofanda bwe azapiaka kende luka cop rien or bolingo tambola kanambo na mbongo na ko sa ote bolingo za kwa mutuka soki ezangi essence kutika lokwa parking lokwa photo po kameza na valeur lukela ngo essence peta etambola
parce que lelo Kisasa mibala Kisasa kotia zemi azana ngo champion mais pona ko bomba moi ça me malo ndeko comment nga nazoko sa zarder na vieux na koli na pasi na tano ko kola nange te ingate mais na ke ndoko so moi $10 $20 on a banda copie na ko sala pe matavana tia zemi na wala liko so $10 na ke na zemi oyo ko na danger mais nga nazo sala te to ko kende wapi to kabela nyiso ka mama abomina nunga na koli na yo mwasi na ngokota na konta fufa mama omani makamna loba des places même nzambe soka tali habité o aza mutu te tikana nyonga lisusu nzambe ba sepeli anyonga kako oui nyama nyonga ka yana bakopa pexe mobala zo likolo ko nyokola mwasi yana bakopa msa salité habité mobala zo na pese $500 des sortes de quota atikala kana ba 100 na ba 20 akoliso na age apimeli mbongo oke no tubela oli suma te ozabo olingin foyer na hotel a hôtel ka moi 20 30 olingi bisengo koleka foyer makamba bano kipaka te koma bana na yo jeune garçon bana ba olata lokwa bato kala mwana mukezo tamba na kechi moko déjà ba late puis ozo mama na kechi na tombola te kechi na Koweït Koweït ezaka ba sokoli ba kechi moko ezaka so te misi fela la yango moko boya moyi mais c'est moi bato on a les âgés au bazena banda ba on a déjà biso kolele mwana azana na 2 ans aibida ke kechi na ngafona tia suba papier na kati quelle pauvreté so banda mwana depuis makanisi akozaida ko bonga wapi akobanga ko kati ya prince mwana mbaki makambangu te soka ngaki masapati ngamo ke pungwe azo kamwa sapato elingi ngate to kande mama elingi moins cher ke kato te ke ballon te ke na Koweït 3 ans ebide ba bomba kalikatere po soka le maba ko tongola comment ide boiza na mwana o assassinat c'est drôle ça nazo ko bisa yo mwana sisi nguluma oral ko makamba classe bomba kande ba sachet pe chaka moto mwana zido wapi ko ba classe ya bisi kala mboka oyo boko sa bombi saboyeba Kongo pété et pasuki. Voilà, merci à vous qui nous suivez. Comprenez, on est avec lui, pasteur John Toli à Pété. Merci beaucoup Forcina Kiakou, merci pasteur Kosilandou, merci Lévis Cyril Arsène Modabi, Méline Zembabou Sanyote, Arsène Boïka, Moté Maginian Boïka. On est en train de chuter avec Nathan Kifuta, on est en train de chuter, n'évitez pasteur John, le programme n'a pas les andengani. Eh, dans ça n'a pas de tout ça, il y a des nepsakio, gars Zambika. Na pia ka faute na ngate po ngate mna senganga ba changa kucha ngande na dirige makamna sala ko memanga na bere na zonga na vano ma pesi simba koma na okabela nga mutu mususo kanga ma na pesi nga moko kolunga na miyo kama wa te yo moko yo kela yo na po ba kelo ma wesi simba ko kabela ko ba tuté lo ka koli ko za trahi. OK, je te dis avec amour mon frère, fais ma côté wana Zamba Pambola ennemi na nga numéro 1 des diables. OK, makamba Satan na ngako chongo na mutu te o ate ya Satan mingi na ngete kopera kate ça je te dis Satan oui yebisa bato préféré pour baki mantela na ye mais ko kotsa bato diabo Satan na mutu te ba ko bange makasi ko leka kolo muki ngana saka nde publicité kolo muki mingi na courage muki nganda ye na zana mentalité nzamba changa eleki Satan na mayele kwa pesa ngatu le plus ko kima pa ko kangati comment na ndo bange mingi amona na répéter chasser ti wapi OK na wapi les les kanga na kutala kai mingi ko le kanga moko au moins mutu mso mko banga pe Satan mingi yo so bateo mabe no mona nyoso faux kopi ko ya musala ko bya ko sala o mutafungesi musala za mutamisala molili ancha sala ki compagnie wapi to sala ka wana to kozela wana to kobongela wana to kotubela wana to kotilola wana mutu nzambe na ye soki mukilo ezaka mabe yo salingaka ya talingaka banga depuis mapata makamutuka na musika bo sala nde boye po soka nyacha be abebi bonga yelani tango yaki seke za normal aboniko comment vous cabez ça c'est que ça est. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe RDC a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence FB International. FB Business et pas Fisto Bassene, à Bizoko Tozane. Maringa 72. Maringa 72, c'est là où j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle dit na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana.
La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.